Je n'ai pas ça. Voilà.
Mes condoléances, Président. Oui, merci beaucoup. Tout le monde juste avant na matanga, na évité sentiment na izanini na matanga oyajana. Bon, tous en a émotion parce que comme on a jeune accueilli, 38 ans mouké, donc 38 ans. Oui, azana carrière ébélé, azana batala ébélé, azana no kitogo nanzoto, azana na mai na makila, donc il fallait que nzamba pesa etati que le moment ya temps yo asala musala pesa batu le meilleur azala kinango donc va offrir na biso bande ko na yo to rane sur scène ou yo to kaka bien tant to jouer na ye donc voilà donc vraiment pour mon ya tika biso avant boyi donc vraiment ça fait mal. Ça fait mal, Président. Oyebi ke comme bangi ça pour te ba ke ngozana ba papa ba maman siko comme ko na ba jeune oyebi comme bangi ça. Oui, ce que mutazo bangate c'est que mutu ana za mutu te. Donc le coup la moto na comme autant na yebi lobi pengai do bo ya pe na micro botuni bato mususu donc c'est le coup zo bangisa ma tokolo banene parce que moto rotuna nzambe na minute azate atotuni nzambe web soko eza volonté na ye wa sala ngona ngezali mais sauf que biso bato to tikali et loko na biso ezali que to comprendre que do moto ko kende pe n'importe quel âge ne ko joyo ko kende do bongama o yebi lobité. Donc zala pena malamu na bato tambola malamu zela ni kamuni sonata na yo sala ma kamuni sonata nzamba pesio o iza moma nango po atali waso yelio donc to lelo na kimia bato comme si pe ba na famille ozomona to zala ce que problème eza awa soki liwa eza makamwa nzambe ponga na ko tuna te pourquoi diani akufi poso na komo tuna fona tuna nzambe nzamba olobela ngani no baka kembo masanzo lezonge panzambe ponzambe yemoka yebi ta oyazwa kamoto oyalingi voilà. OK, merci beaucoup Nicole. Miana yemoko yaye alinga pena ba problème te lobara na yete donc voilà donc to souhaiter pe matanga ya Diana il est kana kimia vraiment donc voilà. Comment présence il y a question le prophète moko aleka qui prend attention à Chisarato là et puis le baki mo makambo ezala eza makambo to ko mona ngo eza jengi prévisible na terme parce que tu pensais que ça mosala na nzambe et l'autre comme on a fait que non moko ya ba comédien plutôt auti kufa déjà na part na bino mo état artiste vous pensez ndenge par rapport à prophétie na ndenge déjà moko na bino soit accueilli. Bon prophète a kokaina ekoloba po aza mosala nzambe ngana pesa basala nzambe ba respect belé donc et maintenant nous se dépendre ce qu'on est dans nzambe nous se dépendre décision finale les apa nzambe moko prophète akozwa na ye prophétie ako aobimsa ne prophétie mais ce qui nzambe alobi non ce qui nzambe alobi oui alors il y a robeza te mingi na singa kaka to kanga mande na nzambe donc to kanga vraiment na nzambe ezala bien mingi. Eza choix et liberté mututu aza libre donc puisque biso tout peut côté église mon côté biso nyonso peut to koita mso sambela nzambe mon côté mutu na mutu na choix na ye mosala nzambe pasteur de la foi tanga asala ki appel o nyonso ye moka se sentaki ke non na koki ko kende ko participer tozala ki wana o pazala ki te mususu peta musu pazala ki na ye na posa ya koya mémoire empêchement pe salamaki donc c'est tout à fait normal. Donc beaucoup pone na mutu église te beaucoup pone na mutu moment ya ko sambela te mais tout le monde a yebi que il faut prier donc okay, merci. Pour nous je continue à soutenir le monde peut écouter sur les lois à l'entendre. Ouais
merci beaucoup. Vous avez bilé, tout quand on a minité, et mon pays santé bien demain, à CPLI, comme la présence non awa. Mais n'habité, ils ont gagné. Tout le monde a Guy Mario, artiste et président Mouyombe Chakoufa, tout le monde a présence de Bino Barter et Bélé. Mais tout le monde a dit que Bino et Bélé. Pour Annie, vous savez, vous avez combo de boya, vous avez combo de boya. Non, non, ils ont une bonne tradition sur les Barter. Peut-être écouter qui tourne, qui joue, on a écouté dans les circuits. Ils sont que nos corps ils ont la place des artistes. Vous comprenez? Donc, ils ont peut-être écouté dans le bâton. Bâton, sur ce coup, il y a besoin de ça, vous avez bon, ce que ça qui non, écoute, binoté, vous savez. Donc, ils ont besoin de ça, non, acteur. Prophète Nan. Prophète moko maman na biso Sarato la Yambaki appesa ki message na ba comédien oui appesa ki message pour na ba comédien après liwa ya papa na biso Guy Mario ba comédien misato ba kufa mwasi moko na mibali bo kansi prophétie ne ko te yango tozo tu na bino bozo lo banini bozo kanisa nini pour na yango parce que déjà to moni o ya kufi aza mwasi la Bible nous dit ce qui est révélé est condamné. Tu vois? Ce qui est révélé c'est condamné par la prière. Tu kana loba bipo bobo ya koyoka maloba oya moko na bino zela aussi ça nomme prophétesse wana prophète prophète wana lobike après papa Guy Mario batumisa to bakokufa tant prophète amonaki balobi confiez-vous à l'Éternel votre Dieu vous serez affermis mais en ces prophètes vous réussirez n'est-ce pas tant il est prophète amoni bongo il faut ça ni faut luka bato nzamba alaxi bango alaxi yango n'est-ce pas que ah ndeko nanga netinga na za betuke nzamba lakisina yo osala nini okufa banga nzambe luka ilonga nzambe ngapi na osala nini côté na ngai faut pena luka ilonga nzambe siko yo moni bongo ekaka na etando eke lobi otangi pe batango te sikoyo mama boya lobaki en général enfin que bino siko boyoka na entre bino bosala ba prière pour mingi osanga na biso ba kometo sanga na poto ke prière mais boluka te bosangana na eza nango pe mabete bato bakenda bangomba pe basanganya bongo na pe ba 50 na bato bakenda na oui mutu na mutu aluka keloki nzambe mama nzambe amimoni sanga na façon belé ozo comprend il n'est pas dit que ne na zaboye que balobi tokendo luka longa nzambe peut-être kindeko kingana kendo aluka nzambe na yemoko boye yo pe luka longa nzambe nona ndenge na yote comprend to bona biso ba prophétie te mais tant ozo ba prophétie pona biso luka tant nzambe balobi ke Tchouké Moutarokufa, Luka Tchouké. Même si le bilan est entendu, mais Luka Tchouké, étant donné que le Bakomo n'a pas Luka Ngaï en particulier, que Nzamba Ebisinga Butala boy. C'est fini. On est le baraloba. Boy, ça c'est comme abbé. Boy, ça c'est comme abbé. N'a ce qu'on dit ma bangote ma prophète wana. Autant on moni prophétie Nzamba la kisio. O Lukanga. Nzamba lobi nanga tambola boy. Peut-être au tambola boy, peut-être au tambola ingebene. On comprend. C'est ça bon. Bonjour président. Bonjour Meti. Président, question à Nezaboué. Parce que nous avons des responsables de Kamba association Nene. Il y a presse en ligne. Comment on a des comédiens et comme on a makambo na bango pour na hôtel micro à comment pour éviter les amis. Parce que vous pouvez vraiment. Bon, moi personnellement na ebitina. Nous autres, tous en moi, casquette et belé, naza journaliste et puis naza cinéaste. C'est-à-dire, il y a des journalistes et oyo, peut-être à côté à peine à CNT en tant qu'acteur. Mais il s'est familiarisé, vu qu'il y a amitié ou un écoute ma case entre les journalistes et les artistes et comédiens. Et c'est qu'on a remarqué, les artistes et comédiens, ils ont un respect à prester. Bazana respect après tu peux imaginer netelo et salami na morgue à Saint-Joseph mutuba otse ba micro pour ba tourner ba question moko ya longoli akei pour non l'accès ke boza et l'autre côté vous comprenez mais lorsqu'il y a un problème quelconque et comment kabana pour sa presse vous comprenez donc c'est un peu ça. Merci. Bon, question sous les alliés par rapport à toujours Sarato la Ayambaki prophète Mogo. Est-ce que prophète aussi na casquette na yo oui tant que comédien oui Ayambaki prophète ça na matanga ya pasteur Guy Mario est-ce que pardon na matanga ya papa nani Kadion est-ce que après papa Kadion et Rolandana moi si mon na mobali mo tout monde dit prophétie na ekokisa mi président ekokisa mi parce que la mort est la loi ya nature on les a prophétie vous comprenez
wana eza prophétie te prophétie malamu eza ke so oye bon tomoni après Kadiombo tomoni papa artiste et comédien boye kombo boye akufa ya mubali ya mwasi pe kombo boye o mutu atatone na kati ya évangile wana lati évangile na lati no manteau ya sacerdoce na kati ya évangile nous avons ce qu'on appelle parole de connaissance. Vous comprenez? Parole de connaissance, et puis nous avons la prophétie, nous avons aussi la vision. Oh, il y a l'oba qui est prophétisé. Le prophète est kolobana wana et ça que loi nature et ça que muta okufa, batba okufa kaka. Et quand on ça après une année moi ça koufi après une année moi mbala koufi. Ceux qui sont allés liwa ya passer Gima yona ya maman. Elandanité. Mouta kosa ote ke o prophète moi aloba qui après liwa ya Kadiombo et ya moi ça okufa nani encore ce sont des mensonges. Ça c'est pas la prophétie. Naebiso que c'est la loi de la nature. Loi de la nature to ebi que moi mubala kufaka moi ça kufaka. Et ceux qui mubala kufi moi ça kufa c'est normal. Et ça prophétie prophétie fallait y attendre la biso combo que comédienne boye to comédien boye on les a prophétie. Ce sont des commerçants. Ce sont des commerçants. Nous sommes des chrétiens. Tous abandima béré, tu examinant des chrétiens. Ce sont des commerçants prophéties. Oui. Si comme Mobulo est salaning, bamatanga nyoso bakwe star Mobulo ezalaka. Matanga macha comme Mobulo ezalaki. Par rapport à Zate Macha ko allait ngolote. Diana zangolote. Moi j'ai été hier dans résidence à Diana, il faut mon ande batu babande koya. Oui, ba kombo ekesen c'est-à-dire. Oui. Te tanga okolo Diana par exemple na Elombe. Différence c'est ça que Diana za mwana ya Elombe, Elomba za papa bimisi ba camarade ya Diana. Si comme Mobulo ebimanini. Si comme Mobulo ebimana famille mutu ango to ebimana famille yani. Suka ya liwa. Batu minene loko ba sans souci ba kufa. Papa nanga. Batu minene loko ba sans souci ba kufa za fin du monde. Et ça fin du monde. Oui. Le prophète Ézéchiel a le bas qui peut que qui 7 personnes bakoki. Oui. Ils ont 4 personnes bakoki la bomba. Fille na deux garçons. Oui. Après wana ils ont encore basimaki na mbudi. Ceux qui va commander balingi yango bakay na mbudi basali moi prière balongoli moi nini wana. Et c'est na bango. La meilleure des choses il fallait l'obake. Ceux qui 7 comédiens oya lobby 7 comédiens ba okufa ceux ba kufi liwa ezali soute na ngambo ba comédien ti yeso oya. C'est ce que moi je pense. Yo so lobby que ces 7 personnes ba kufi o etikali ba obela liboma eza loi nature. Il faut le bande que après ko kufa 7 personnes wana ba comédien ba okufa li soute. Ce sont des mensonges. J'aime ça prophète Ézéchiel nga junior mo wana beza mensonge. Mboka za ba problème ebele na mboka aya pe sabiso professeur sabiso le Congo Dieu m'a dit ceci Dieu m'a dit cela. On est sur la parole de connaissance.